Mida, okomina nlelo, mama bizaleli. Bon, likamoni. Oso baini. Azwaki déjà si régé. Nani wana? Yo? Si régé zalaka. Allô papa, bonjour. Allô, maman, bonjour maman. Ah, isa maman. OK. D'accord, bonjour. D'accord. Mbole bele boy. Oui, bi. Nani? Parce que Azara déjà finalement. Yokutu muyibi difficile de. Okosi. Parce que Okosi. Grèce ba refula tenga mona zai na misapina yaka na misapina Grèce. Merci mama bizaleli mida. Misapa Grèce ba kipa ngote. Merci mama bizaleli. Lokuta. Alors ba Belgique France ba refula na misapa. Aso kosa yo mida mama bizaleli. Eza réussi à ya ngunda. Parce que so boaki ngunda basaka réussi na refuona ba routine on soit toqué centre. Peut-être il y a boaki centre quoi c'est pas battu accueilli peut-être à Zunda papu. Ndena Zunda ka tia adresse na ina carte orange wana. Il faut soit assistance social ba ya ko landile so bazo landila été parce que faut pas fouta chaque semaine. Ba a vu pas comme est-ce qu'on est en via luxe bon. Oh ya zo mona que ça luxe. Ba on fouter ndini. Mais bino bolo ba wani luxe par l'état. Azan a problème. Ozo comprendre. Bati ka koloba n'importe quoi na Karim. Na lobi n'importe quoi. Asala makama mikanda le soit bota, soit luka bana mundele parce que yo muto otinde lokwa osala. Mukanda le na l'hôpital soit à 10 ans. Yani. Parce que la Belgique eza bongo. Ça le quoi France eza le quoi balimanité. Chika bilobela yo muto sala ki loi. So quand tu roses na ba pesa rapport za na procès en cours, c'est ça? Répondre mama bizaleli. Quand Orange wana ba pesi pourquoi? Répondre quoi? En exercice bis ces alliés reçus, il y a eu dans barrage de dossier là. Ah on a Belgique sur boîtier ba pesa ka bon. Donc quand Orange n'a na Belgique ça ceux qui ngunde sili ba rejeter dossier na ba pesi au carte Orange. Non, so boîtier ngunda biso en Belgique directement basa déjà il y a dossier. So basa li déjà dossier. Bino na Belgique. Après ba routine on a commune ba routine là OK no ça la recours voilà ce qu'on a ça là. En attendant aux autres c'est là. Mukanda on peut sur carte Orange. Donc il y a zozela Mukanda c'est ça? Mukanda c'est le temps que bako ta dossier et tout. Ozo tourner yebe logoni. Wana de sikoyo ali on fait sur carte Orange parce que on en attente mais ezali Mukanda te za carte mapa nga mobali na nga. Quel est le mapa yo? Ça va passer carte Orange wana ozo Mukanda c'est ça? Mais j'attends il faut un dossier de la côte ça pourquoi pour l'article ni bakoma bon. Donc ça quand tu c'était ba boto les cartes Orange wana c'est ça? Jaloux. Jalouse. Aspone uvanda kuna te. Muyibi. Aspone uvanda kuna te. C'est tout. Alors, tu vas aller dans le centre, tu vas vendre pendant 3 mois, 6 mois après, dans le centre, on va payer un bac. Bon, bah, ça les 300 kuna. Ce soit Bima Kima, parce que on va refoulé. Aux autres effets. Il faut faire très attention à la Belgique, au conseil, au Canada. Dans la conseil. Aïe bien ou bien. Na mobali nini. Mama bizaleli koki pete. Mama bizaleli mida koki pete. Bongo ya lingako. Kozwaki kutu chance a solution. Soko mekaki ndo betami. Otrika nani na vina. Yote mutaliboso mona en face. En face à Saini. En face à Saini. Mama bizali ko kipete. Omon libene na ite. Osa penza lukuta moko. Mungongo no sa bosana.
trop na répondre été ayokile ke mawaka jour asalaka eloko na ye oyo ayembaka soki eloko nini eloko nini asalaka babenga yango acoustique je sais plus merci mama Bizale bamama mbila belle boy jour ananga na futele basili kiyele ozwaki mbongo wapi ya boyibi tala makambo mama Bizale na kati ya salon toki na salon de coiffure ye akutaki biso mwana nga azalaki wana alobi bisi mbongo na oyo asengi yo te mama kasi kobanga esalaki ebongo te estar akoti parce que nalobelaki d'abord napesa lokotana na esila te nde na fille nabelaka na ndenge mabe tapesa mpo nalobelaki bato bongo te nalingaki te mawa oza mpenza lokuta nayebisa ye boye ye alobaki alingaka yo biso tokola a na pesi tokola na poto tovanda banusaki tomona bamakila ndenge na ndenge ntango mosusu makila ngombe moto omonaki naa na bana 6 mama banakima comme mpe na botriko nabengino bato alobi nini sikoyo elembisanga ye to ngana nga bozwa mfina bonte ngana hérité toaki nde moja mta expliquera ke bien na hérité baki mosambani moto mosusu te ye moko olinga koyeba makambo ebele ya ye ngasi kona tolenga bio yo bengaka lili wemba tantine kona lili wemba amona moke wana etalaki yo aza tantine na ye aza mokolo na ye parce que yo nde namoni lio oyo eloko nde ezolakisaki nga lili to abingaki te parce que lili wemba aza leki yo na ye so batie nombani ya leki na yo yo za jaloux na lili wapi lili wapi abota papa wemba ama mobimba na makomi neno wana te wana bakwisi yo po lekisi mama Bizale naza mokolo ya Karine mokolo akoza ba 40 ba 48 47 mais yo aza kama balili nde olingi mabole nte alors bango babenda nzoto mpona kisongisongi no yo nde moto otonda busoba banda kala ozala na famille na bino jalouse mpo babengisaki yo na feti te ya wemba okoma oloba siko bango babekolo mama Bizale kosenge merci te risque nini ayebaka ke bakofaire tomber so gortine elebeka banotindele mbila na bamerde Karine ngazamana bato aza na bango nyonso bambanda na ye fayi bango naboka koloba parce que citer le nom des gens eza bien te ekomaki ebele nomba maloba tokondimo pete mama Bizale likola nde ye te kisongisongi esila te sikoyo babe aute pambila babe aute garde affaire sala des jours ezali mpona nini tuna ye mama Bizale peut-être osa batapage ne base batapage bakene ye bakene no film étranger peut-être batiaki baempreinte et tout batali balandeli ti bamoni ke azana babimisi mais il faut sala très attention il faut sala très attention yo pe sala attention on va vérifier mukanda na ye parce que ndako ya na kombo na ye te ndako za na kombo parce que propriétaire monta olinga jamais mutakata mapa aya kozwa komngane na moye propriétaire wana apesaki yango pourquoi maman navana na ndaka 3 chambres na une que la fout à 1500 euros. Babakisela mbongo na leta. Na zoso na fana ndaka 3 chambres. Na fout à 1500 euros par mois. So talinda kunanga obanga oba Hilton. Babakisela ko 1100 na leta. Na ba fonzi parce que ça icle. To yebi icle bien. C'est ça comme le plus cher. To yebi yango bien. Ozo comprendre. Na yebi icle bien. Bana banda ko malonga to yebi il faut changer garde à vue am sotamba yaki peut-être ta page le batindele pembila o yebate ba continuer pembila ana ba pomna ba fendi begal yo ba sango ligne problème ni azana yo sopani na Karine na Belgique alinga ki atana mutu mo atambola te pourquoi atambola ka parce que dit surtout abu na Belgique de ba ozokisi awa kutu suka fa ba ke ba kusale kanai yo oyiba bazokisa otikaka ye asala masaki na France kuna awa bakozokisa ye bakosala ye kanai bongo biso toza wapi bazoka voir na ngai na lobi bafani ne bakotisa babi oya motema babi orata vie babi orata vie mama Bizale lobela ye bayebo to ndenge nini bakoloba na lobi nayebi ye te na mona ye ngakoto alia 25 euros na ana kene wa opesa bo ya azestar bolo babi ofina ka bat boyebinga nana fingi yo
balobi ndoza lukuta Lili Wemba parce que c'est ma copine. Azaki meilleur ami nanga melelo to koli na bana ne ala bifa Karine etsa ebinga yeba yebi yo ana posa yebota n'importe quoi l'imbécile bande yonde muto fingi et des idiotes yonde idiote tranquille Karine yonde tika batu tranquille icône muto azo souffrir azate na vie na lobby olobi oui da omona na ozala na kanda na motema ose défoulé kanda wana kokufa nango ye moko awangani lukute sila te yo kozala na poto quand même au mais 10 ans on va tuer 10 ans fait 9 ans c'est beaucoup quand même les attaques sont biso ngala boka ngati mama bizali azo pakula mafuta donc ngaba déclarer na bongo na Belgique osakini babenga ngo boka ngunda na ozo mukanda preta na obota mwana ngela zo mukanda mama ngunda na yebe tawti oyebi yango bongo yeko loba ko nani comment to vana poto expérience expérience ani on va kangana 1 million de fois moyibi ba yetinga ba olba ke moi mo sona coopérant te moyibi la kangana ba moka j'ai pas de papier et là al bosolo ba j'ai pas de papier mais sans papier batika nga na porte batika nga na porte sans papier so kanda pena o ezobima na motema nde ozapa na tuna ye mama bizaleli meshani mabe eza pa omoni kofi po mikolo na yini oza kufa na kofi oyinie papa tuna ye nafa na kofi te mama na nga aza camarade ya kofi bango basala kofi azala kofi ayebi ngai bango babota ye nazokola soki ayoki kombo na nga wana makambo na bino Carrington de luxe zongela oyo ya Karine oyinie par rapport à kofi quoi tuna ye mama bizaleli non na yine par rapport ya fali mais oyine siko ponani nazali mwana epai ya kofi nde nazaloba na ye omona ofingaka kofi ofingaka fali otusanga nalingingaka te me nga na yini fali kofi par rapport wani olobelaki ete na salon omona ye na fali so otali bamessage bavideo nyonso tosalaka balive nyonso to so otali bacommentaire na omona toujours nalobaka mabe ya kofi parce que je suis pas d'accord ozo comprendre nazala hypocrite ayebi ngai tant que mwana moza moyibi ozosala mabe eza teke balinga o parce que oza papa oza mokolo non nga kofi aza lokwa papa pa na nga parce que mama na ngai moto basala lelo kofi akoma esika kofi bongo siko mama mi asalaki mosali bongo bamama so bazalaki nango basala kofi mais mama nga na bandaka komona yo na bachinois nayebi lobela ye nano mama bizaleli ozalaka chinoise mama bizaleli keba koloba no mabe nakota so monga akotipa Karine mpona finga ye so otali eza na fingaka ye oza mpenza jalouse na fingaka yo mais ngai nga banda omona okuta bande nde kokumisa ye akowangana aza escrote peut-être je me suis trompée otrompe te mama bizaleli eza ye tala ninga lelu avance otrompe te mama bizaleli eza ye non nga na Magali te nga na Blandine Magali eza mwana mwasi afingaka bato Blandine lo mama bozaka ndenge moko Blandine lo mama otali ba live na yo nyonso to okomona nga na kati tokoverifie yango parce que nalingana na mambo mibimisa te d'accord nini mais ya turi là-bas non nga te na oloba nini tozo comprendre ote moyibi parce que je suis pas du genre nakota na plan so nakota na live non parce que na sepela no façon d'être na yo koseka na yo azokosa yo mama bizaleli fali esala nga namona ke olinga fali sincèrement pas hypocrite azoflate yo moto ozolinga na motema parce que moto azolinga l'intérêt amonana azoflate yo mama bizaleli avant banana ko défendre ye ozana na souci na ye ayibokosa quand ozana souci moto ozo défendre na ndenge ya keba mama bizaleli abeta bakula na nikia aza muda timiniki keba wana lukuta akosi biso afutaka 1500 alobi teke leta bakisilaka ye 1100 na ikre koloba sesa te mama bizaleli tala ye kotonga na mama camarade na ye tala azotonga camarade mama camarade ne songi karte ya mapa te bobenga yango na kombo nango
bapeso une fois barenouvela yango lisusu te ande bapesa bongo ti bapesaka mokanda c'est ça soki te eti bakopesa mokanda yango lelo te aza lokuta moko mida ozokata mokanda makarte mapatuna badosa biso po bapesa mokanda ifo luka bameka to ebele bakopesa te aza lokuta moko mpe mokanda na karte mapana bapesa ndako mama bizaleli kolanda te adresse moko en concubinage il faut bacompter sous 7 ans et sous 50 ans et comment kozwa temps ou soit mariage mpe koma difficile faut ozwa temps ebele mpe plus de 5 ans bovanda esika moko wana karte mapani barenouvela te seke ya mokanda lobana nano mama bizaleli ba 3 mois oke korenouvele so bangunda bapesa bato ya ba 3 mois awa barenouvela yango lisusu te balingaka susu kolanda ye te 3 mois après ndenge nga nayebi ezaka mingi bato ya centre obimi centre wana ndenge yayebi mama bizaleli ezaka 6 mois wana ye makambo akala mais sikoyo iparaîtrait koma 3 mois il faut bima centre kala kuta azoloba iparaîtrait bassistance soso nana baprévenaka motu eza na bato basali 4 na centre eza na ndako toyebi poso na ye te ye aza na ndako azolia mbongo ya leta te azosala eloko te estce azosala oyebi ndenge nini azolia mbongo ya leta te nayebi te karte moko barenouvela te karte kondimela ye te mama bizaleli travail ezala na France aye barenouvela kolanda ye te toza na loi européen kolanda ye te mama bizaleli azokoso nalongwa na belgique na france naya na belgique nazalaka nao na france naya awa après omoni elo baorenouvele en plus komone sur le mama renouvelé yango te donc ana droit oliani bambongo ye so baorenouvele yango te donc kolanda ye te mama bizaleli abando tambola yango libela aza mwivi jaloux oh akoloba bisika zwaka omoni ye bisika yiba akoloba bako ata bafuti te akoloba soki akoloba bakokanga ye te po ayibi te mama bizaleli azokoso mama wana toko ndimo ndenge nini nkombo esoki na lomama mama bizaleli ezobimisa pema na pamba kolanda ete mama bizaleli obongo baoloba no banani loba na epui toza na loi européen kondimela ete mama bizaleli merci mama koba ete mama bizaleli koseka te merci beaucoup kobenge yaya te benge ya jaloux nakima nazonga Bruxelles parce que kuna toke na commune ozoba France ata ngolo bakaka je ba biso ici il faut parler français ba okato ba parce qu'on a néerlandais ba okatilo parlophone aza lokuta moko azoloba ya solo bato ni balobi bo fami na ye aza na sibana ti tozokomprendre o mal mpo oza lokuta papier bapesaka wana ezali annexe 26 bis annexe 26 bis wana eza régé papier wana eza na valeur soki okei nango na commune yango baopeselo carte orange mais papier wana annexe 26 arefi wana yango nde ntango ozokende kosala badémarche avocat azokende fo yango ezala parce que bakotela ko bapapier bayeba poa alors est ce que yeba trace na ye ndenge atambola na bafacebook na ye tika mamba lokuto komiso na facebook tosala très attention bakokota na bafacebook na ye bakokota na bapage facebook yo so fundaki yaza attention na bayoutube na ye ozo comprendre bakota déjà tuna ye nano mama bizaleli si baleka basi bamona nyonso basi bamona nyonso abomba te kolanda ete mama bizaleli
tonton Ivan va refouler quoi parce que batala qui va parcours parce qu'il est passé par Grèce bazong sarate kuna lokota petite nana na bukanda pa ba belge sikoyo ton ba boti mwana ye sikoyo ton akiri ko bwaka ngunda bwaka deuxième ngunda akopesa vraiment na ye oyo ya Facebook na ba ndenge auta ba trace wana nyoso tout sikoyo ça na ye ko simini tala ba trace mona oya ko sa tsote on ba refouler oza pensa drôle yo il faut se voir boire na kombo musuba le quoi ya chercher mon compte ça peut-être bien pour la yi a un fois boire kombo musuba ya baté si ba verifia biso to boire ba kombo na biso normal mususu ba musuba yaka kombo ne soki nani aboki soki nani consort tu vois c'est dans le sens ba to musuba bana pendant 30 ans na next 26 wana alière à CPS n'a pas na vie na famille ba futa ba on na next 26. Merci maman nabino na bien ote maman. Bye. Bye. Bande kwa beji banda benga batiki tozi muta 049. Allô? Allô Mida. Maman. Bonjour. 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 Ah, oza na live. Naza na live. Ah, OK. Nani ngana benga ka pona mwana mosa benga kiwana Blandine Lomama. Nebe que vous répondre. Aza na lokuta na momoni biso nyonso tobwaka bangunda. Aza penza lokuta. Soki sai. Ba bien ngoni carte ezala kwa carte orange, ba carte biso ba pesa kana pour la procédure na yo. Loba no mama. Et quand il y a tout loba te Karine aza na carte wana, o actom kana pendant 20 ans. 10 ans. Au moins aza lokuta. Lokuta munene. Ye planchi na sawa na zolo kanga ya kasi ba ba yepi tinga na yepi. Panza bimisa basekele naye. Mama mo aza na banda mete jokoke apteko. Akufa. Molimo pe mana kimia. Blandi lo mama mwana mete jokoke na banda. D'accord. Panza samba. Ozoka. Na oyoka. Tozoko mama. Aza ba tumo basala vikala na. Yo kutuba mtu azo mtokana ulubana te. Yele o. Yo kantaka kufa. Toseka. Como izolo bakaka? Yeleo. Mama ye mosa soni. Eh, ya 4h du matin. Ah, aza camarade Nikia. Muyibi munene ko. Ayiba ki 25 euro Karine. Yele o. Tinda Blandi lo mama nzo atinda elo tena famille na ye. Tala makamo mama bisaleli. Ah bon? Eh. Mama ye. Yele mama bisaleli tiko seka. Azonga ya. Eh, azonga abomba mina sambeto. Moi ça sonne. Yele o. Papa biso carte biso to lobe en réception sans droit de travail. Lo banana mama bisaleli. Papa biso ba se to bwaka ngunde zala mais les ça c'est comme un papier mon papier duplicateur hein. Batie photo no batie ba comprendre. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss ya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss.